Shalom, shalom. Nzambe apambola biso. Nzambe apesi biso temps. Nzambe apambola oyo koti na pokwa lelo. Nakumisi Nzambe komona yo. Nayebi ke Nzambe aza na biso. Mais avant tout obondela comme d'habitude. Seigneur te pesi merci parce que oza malamu to pamboli yo, to tiki moment ona maboko na yo. Molimo mosantu kamba biso de début jusqu'à la fin na kombo na biso. Ya moineza na musika na biso, ya bandoki ba magicien, yon sur monde des ténèbres, bataki na so satanique diabolique, ezala musika na biso na kombo na Yesu. Tobele rien que ta présence est René katina biso au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nzamba pambola yo, yo muto koti na pokwa lelo. Oui, tokutani mwa kala, mais Nzambe wana lelo apesi biso susu temps, poto mona na lisusu, aza malamu, ayebi pona nini apesi biso temps kitoko oyo. Avant tout, partagez message, partagez na ba groupe, partagez pona bandeko mususu baza na ba problème, baza na difficulté, baza na ba souci, baza peut-être na besoin ba mona pe loboko na Nzambe et que yo koko vanda kaka boete. Eza malamu partager message pona bandeko na biso mususu balanda pe ba pambolama. Nde toyokaki na message na biso mbala wana mwasi oyo mwana oyo ayebisaki na man ke na mboka na biso kuna koko bikisama asungaki ye. Donc, vous pouvez partager message sur un groupe, partager dans un groupe, partager pour na batunion son, balanda message et ça malamu mingi. Tant que partager message, oza vraiment béni, nzambe wana apambola yo, na tant ozo kanisa pour na batu mususu. Bien aimé, ozo continuer na message na biso, to continuer na programme na biso. Toza vraiment na émission na biso o tolingaka mingi Jésus-Christ notre médecin. Jésus-Christ notre médecin. Aza médecin na yo, aza médecin na nga o na poko na lelo akiti lisusu pona asunga biso abikisa yo akonsole yo. Na yebike aza Nzambe o aza kati na biso et que Nzambe wana akotika yo te akotika penga ete. Yango nde na banda toujours message na ngai. Au côté na programme ya Jésus-Christ oya konsolaka mitema, oya pardonaka, oya sungaka, oya bikisaka. Yebisa bandeko na yo, o baza libanda, o baza nan ba ko se connecter te, ba kota pona lokumu na Nzambe, Nzambe wana akoyeba na kopambola bango. Ya solo lelo toza na thème na biso toye nango lelo. Qui a péché? Nani asumuki? Nani asumuki? Qui a péché? Dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 1 à 9. Tokotanga quelques parties. Onde molimo na Nzambe akamba biso na ndenge toko koyeba na ko expliquer. Dans le livre de Jean 9, chapitre 9, verset 1 à 9. Bien aimé Katina Nkolo, awa tozoko mona aveugle. Ezalaki na mutu moko aveugle ne nde tolobaka awa tozoko solola, toko solola, tozoka message, yom tozolanda message, yom tose koti Nzamba pambola. Na wiki Nzamba sa pamboli yo, ça fait longtemps tokutani kala lisusu. Lelo susu ta na moni yo na sentir présence na yo, Nzambe wana apambola yo. Awa tozomona aveugle ne. Mutu moko azalaki aveugle, abotama aveugle déjà bongo, miso akokufa. Alors mutu oyo azaki musala nezaki ni toyebi ba aveugle. Musala nezaki ka kosenga mbongo, kosenga mbongo. Alors tant azosenga ba mbongo wana, po moya salezate aveugle. Azoyebaka na kosenga mbongo pasi na motema, mais tant azosenga ba mbongo wana, yokeloko yaki koleka awa. Jésus-Christ abande pe ko passer wana. Alors tant Jésus-Christ azo passer côté wana,
Alors Bible lobi ba disciple ya Jésus ba monaki muto oyo ndenge aza aveugle ba yebaki pe histoire ne ke aza aveugle ne ba tuni Jésus. Ses disciples lui posaient cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Ba disciple tango ba moni ye aveugle né, ba disciple ba tuni Yesu. Ba lobi Yesu, nani a péché? Nani a péché? Nani a sumuki na likambo yo? Nani a péché? Bandeko bobenga nga live vraiment, s'il te plaît, toza déjà live. To landaka ba programme, toza live, to landaka ba programme. Et ça la biso bien parce que Nzambe asunga yo tango zolanda programme ezala bien obenga nga live te. Na aussi ça nangai naza live ndeko ozobenga ngai vraiment tika ko benga Nzambe apambola yo tokoki kosola na biso ata sima tokoki kosola sima ezali pamboli monene kola pambola wakanisela yo bien aimé batuni ba disciple batuni Jésus pona ka oyo nani a péché yoka question na bango Rabbi na situation na ye abotama aveugle nana péché ye to ba parent na ye muta péché to ba parent na ye tozo comprendre te nani a péché na situation oyo nani asumuki pona abotama aveugle po azala aveugle nani asumuki yango na moni teme na biso toye nango lelo qui a péché nani asumuki na situation oyo eza ba parent to eza ye moko awa siko ba disciple ya Yesu ba yaki na question mais question ba poser Jésus bango moko ba répondre lisusu ba répondre ba bike ekokozala ba parent to ekokozala ye moko tala vie ya batu ba vi na biso na mokili ndenge ezalaka mutu oyo aza na problème aveugle ne mutu oyo abotama miso akokufa mais siko ba disciple ya Yesu bantoma sans discernement bazoluka nani aza responsable ya malheur ya mutu wana bazoluka nani aza coupable ya malheur ya cet homme bazoluka nani faute nani asali faute na likambo oyo bazoluka nani ndoki na likambo oyo bazoluka nani asali ye bongo mutu azo souffrir mutu aza malade mutu aza aveugle mais ba disciple bazoluka bayeba ke nani ndoki nani aza coupable nani mutu abebisi vi na ye responsable eza nani neti lelo nde tokoma komona omona mutu muninga azobela muninga aza na basusi muninga aza na baproblème ebele mais yo ozoluka akomi na baproblème oyo ndenge nini ekoki kozala za na misala mabe ekoki kozala za na kindoki ekoki kozala famille na ye baza na kindoki ekoki kozala ye moko atambolaki malamu te bien aimé na ye susu na pokwa lelo mpona kotalisa yo tika kokanisela bato mabe yo mutu ovandaka na coin kaka kokanisela bato mabe tika oyebi oyo ndeko azosufri na kati ya motema na ye te na kati ya vi na ye omona mutu abuti kobota mwana malade yo kovanda obandi koimagine
Pourquoi boti mwana malade? Et kokoza masumu ba papa na ye? Et kokoza azamuta misala mabe? Pourquoi zui malade? Pourquoi zui sida? Oyebite bato musu bazwa sida sala mobulu te ka hôpital we basala erreur ba pesi yango? Oyebi pasi muto wana mona na kati ya motema yo zo condamné ye? Yo zo luka cause. Obandi ko luka na bandoki na famille. Si ba disciple si bakanga endoki. Bakangi vraiment ndoki na bango bakanga kezaki ba parents. Directement bakangi ndoki siko yebisa ngai. Après kokanga ba parents bakanga paye mokondoki. Ke feza misala na ye bato masumu bato mabe. Tala no ba makambo bwelo lenge ya bato nde basana mukili. Siko yebisa nga ba disciple oyo nde bazalaki wana baza bantoma. Siko soki elekaki ka bongo suite nango esilaki mabe. Batika keka bongo ayoka ke bantoma balobi eza ba parents notu basalo boye etika li libela na mutu bantoma balobi eza yomo etika li libela na mutu. Il y a des gens bien aimés ti le londe bazawana ba situation bazo passer nango bazo comprendre te point ni bazo se passer na ba situation wana bazo batende ni bazo se passer na ba situation wana aveugle né avandaki na coin na ye atumbula ki mutute abenga ki mutute musala na ezala kaka ko senga bambongo mais ba disciple tangu ba moni kaka ye ba komi agité ba komi ko kipe vi na ye ba komi tungisama pe ba komi ko tuna ba question ke nani asumuki na likambu oyo ndengi bazoko tuna na makamu na yo tangu ba moni ozobota te ba bina na sumuki. Peut-être à l'ongola bazemi. Yo posa no l'ongola bazemi mais nzamba saloka grâce au sobota. Au sobota. O famille na bango babala kate. Oyebi pona ni bazo balate. Yo kasi li kamongo sala ke pasite. Tala aveugle ne o. Ceux qui batuna kiye. Ba yebisa keke pona nini obota ma aveugle. Ange ko explikango. Ange ko explikango te ba bien aimé. C'est difficile. Et non c'est difficile pour nae. Alnge ko expliquer ngote alnge ko kokakolo bangote ke na botama aveugle pour na sala kabo anga kokate mais yo komona mutaza malade mutaza na ba problème mutaza na ba souci mutaza na ba difficulté mutaza na blocage famille zo ko envoûté peut-être na ba situation moko makasi yo wana zui obandi ko tombola yango likolo oyebele ko zo le kanavi na été bien aimé. Mutaza malade na kati ya nzoto na ye azana souci nango mais yo ya lisusu lobake eza masumu na ye oyebi ndenge sala passe batuni qui a péché nani asumuki pona nini kaka chaque malade pona nini kaka chaque souffrance pona nini kaka chaque likambo il faut ka yo okotisa péché okotisa ke mutu moko asumuki wana. Pona nini? Olukila ngo bandoki. Eza bato mususi bakanga bango bandoki na famille ba yebaka na bango te. Bakanga bango bandoki na quartier ba yebaka te. Bakanga bango bandoki na Europe ba yebaka te. Parce que ba disciple ba lobi kaka nani asumuki ba parents ye. Ye moko nano ayebaki te point na botama aveugle. Il y a des gens bana mususu bazo botama baza malade. Aébité point na botami malade, azo souffrir na kati ya motema, azo souffrir, ozo imaginer souffrance ya aveugle oyo. Tanga zaki na 5 ans, baninga bazo beta babal, tanga zaki na ba 10 ans, baninga bazo sakana, mais zaki na souci na motema ne mwa sakana ezate. Wana soka tuni mama na bango, batunyo so babotama aveugle. Oh tebiso tozomona sanza tozomona moi tozomona ba voiture mais ya zomona ngo te passe na kati ya motema oyebi souffrance aza nango yo sikoke ko bakisake eza pona masumu na ye eza pona mabe na ye eza pona bandoki ya famille oyebi souffrance azomona pona nini mwana na ye aza malade yo kuna olobi te eza bakisi asalaka eza bandoki eza misala na ye moko bien aimé ya yebi te pona nini mwana beli ndeko ayebi te pona ni azo souffrir
ndeko ayebi te po nini azobota te ndeko ayebi te po na nini malade koti na nzoto na ye parce que malade eza kaka yaka na nzoto ya bato ayebi te mais yo koki kotelema te olobake eza cause ya boye badisiple bazotuna nani aza coupable lelo komata moto akufi omona moto azoluka yeba akufi po na nini se bayebisi maladie normale esili te akoluka ti ayeba kaka balobake koko na ye moto azaka ndoki nde asepeli tata mwasi na ye moko asimba bakisi akufi na maladi boye maladi ya mabe nde moto alingi ayoka eloko bato bazozela bayoka yango wana aveugle oyo avandaki na coin na ye akipaki badisiple te nde na bade koloba susi na ye ezalaki bopesa ye ka mbongo me tala ndenge badisiple baye kotia vi na ye ka tala ndenge bakipe vi na ye bien bato bazokipe vi na yo oyebi mpo na nini badisiple bakipaki vi na ye parce que bamonaki Jésus-Christ atelemi liboso na ye parce que bamonaki ke changement moko elingi ekota parce que bamonaki présence parce que bamonaki gloire moko etelemi wana babi lokola Jésus atelemi liboso na ye c'est que moto akobika tika na moto banda ko avancer toyebisa Yesu ke moto po na botami aveugle ekozala famille na ye ou bien eza ye moko misala na ye moko Yesu misala na ye moko totika ye etali biso te bapara na ye totika non. Ndeko oyo bien aimé naza live nazo senga bobenga nga sikote et sunga biso malamu vraiment et sunga biso na yebi ke bolingi mama Sephora mingi naza déjà live alors tala makambo yaki koleka ye akipe bango te mais bango ba s'intéresser na vie na ye. Pourquoi va s'intéresser à la vie? Parce que Jésus-Christ a poussé na pembeni na ye. Bien aimé, oyebi ke ndenge ozawa nozo lukanzambe, ozana ba situation no ebele, ba problème ebele, maladie, ba souci, kozanga kimia, ya modèle na modèle ozana ngo. Mais ba tout temps ozo souffrir wana bazo kipe yote. Bazo mono kaka ndengwana, etali bango te. Mais tangu kaka bakomona présence en Nzambe kati na yo tango bakomona Yesu asali kati na yo nde bakomi kokipe yo tata o aveugle ne abane ko senga mbongo bandaka ba disciple batuna kite pourquoi situation na eza boye bakipaki yango te eloko nini ezoleka na vie na ye bakipaki yango te tango souffrance bakipaki te mais tango Jésus a poussé ni pembeni na ye babandi siko kokipe vie na ye bakokipe vie na yo bien aimé tango Nzambe azosala lo makambo minene bakoluka vie na yo tango Nzambe azobikisa libota na yo bakoluka vi na yo bakokipe yango tango Nzambe azobikisa bana na yo bakokipe yango bakosintéresser na yango siko bazokipe te na tanga souffrance bakipaka te na tanga pasi bakipaka te bakokipe vi na yo te yo zo souffrir na okipe vi na yo mais pambola makako mwa nde bakokipe vi na yo eloko ni esala bato bakipe vi présence à Jésus makambo Nzambe azosalela yo yango etinda bato ke batala akomi boende nini abikisa minde nini présence soko za na présence à Jésus bakoluka yo soko za na présence à Jésus bakotuna soko za na présence à Jésus baluka bakota vie privée na yo baeba mais aussi longtemps que ozo souffrir ozo luka Nzambe bakokipete bamona okola akeneka koluka kuna baebelo kezoleka kuna te mais tant que Nzambe ko sala ba babandi koluka nde bakomi koluka bana nga misusu haleluya Nzambe azosala moto moko na pokwa lelo Nzambe azosalela na pokwa lelo Nzambe azokipe vi na pokwa lelo ninga kipaki via aveugle oyo avandaki nde na lobi akipaki ba vi na bango te mais batu bakipaki vi na ye pourquoi tant ba moni Jésus-Christ atelemi liboso na ye pe makambo yo soko salela ye tala lelo batu nde bakomi bien aimé nde na oti kolobake aveugle oyo ba disciple bazo luka kaka nana za coupable nana sali boye nana abebi sivi na ye bien aimé kati na nkolo soki tobi totala tozonga epai na papa na biso oyo aveugle même Canaan ye pas comprendre kité ayeba kité pourquoi zo passer ba moment wana
Oyebite pour nous passer ba moment. Oyebite ozo comprendre te pour nous anda ko libala na zo botate. Oyebite ozo comprendre te pour nous boti bana ba problème. Maman o aveugle o abota ka aveugle. Ayeba kite pour ni aboti mwana na ya aveugle. Ayeba kite. Amondi ka aboti aveugle. Ndena lobaki on ne bandeli ba camarade ne ba ko tune ba bi papa muninga na biso obota mabo ndenge nini ako expliquer ndeni. Disciple Yesu balobi ke eza parent to yemoko. Eza ba parent to yemoko. Bien mes réponse à pourquoi na leo na elio. Yango réponse ko zong sa ba ini na yo. Yango réponse ko zong la situation o etemi na kati ya libota na yo. Yango réponse ko zong la bango lelo. Réponse à Yesu. Yo za na besoin ko répondre te, mais Jésus nda ko répondre na place na yo. Alléluia. Tango batuni Jésus eza ndenge nini yoka Jésus na biso azongisi Jésus alobi non eza yete eza bandoki ya famille na bango te eza pe ba parent te po lelo batumi ba comme ça ba parent na bango bandoki ba komi ko tumba ba parent na bango ba komi ko maltraiter ba parent na bango eza ka ataka mutu moka pesi témoignage ke situation na bino ba parent na bino bandoki mo na mutabo yi famille Yesu alobi non eza ba parent te eza payé mon côté parce que yé aza mwana na ngai mutu moka koki ko toucher ya zate yango na nina yebisa oza mwana na nzambe ba situation zo le kawana nzamba yebi pona ni ayebi tanga ko sisango mutu moka ko toucher ya zate ndoki moka ko longola ta suki no ya moto ya zate parce que oza mwana na nzambe bible lobi awa Jésus lobi na bango non eza ni ba parent na ye eza ni ye batu ba péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Tant les cas difficiles wana, ba maladie zo les cas nango ba problème obanda nango maladie chronique eva na kata ndaku. Ozo yebate pona eva na kata nzoto, ozo yebate nini osala. Bien aimé na ko yebisa yo, komi tungisa mate eza ba misala na nzambe ke mimoni sa na vie na yo. Po makambo nzamba ko salela yo, oko témoigner ko ba wi nzamba za malamu. Nzamba zo lekisana ba période moka pasi ya difficile mais yebaka nzambe akose manifester misala na eba œuvre na nzambe misala na nzambe ezo mimonisa nguya na nzambe ezo kita Yesu alobi te eza ba parenté bokanisila pe batu mabete yo na ina ebiso na poko na lelo mutu moka kanisila o mabete yo pe komi kanisila mabe yo moko te kozala pe condamné te tala si ba condamné kozala pe condamné te komi kanisila pe mabete ko kanisila pe mabe pona bana na yo te mais ni sala na nzambe ezo ko monisa na vie na yo na libota na yo na ndako na yo esiko zali bandako yamba grâce na nzambe wana tikete misala na nzambe et se manifester puissance à Saint-Esprit puissance nzambe et se manifester na libota na yo Jésus lobi non mutu moko te a péché na libota na bango mais ezali pona ba misala na ngai les œuvres de Dieu sont manifestées en lui tika na poko na lelo les œuvres de Dieu se manifester na bo moina yo les œuvres de Dieu manifester na bo moina yo au nom de Jésus. Nzamba kangola yo, nzamba délivrer yo. Ozomi tuna yo moko, olobi pona nini? Qu'est-ce qui se passe na vie na ngai? Nga moko pe nazo yebate. Peut-être nde batu pe balobaka ya solo, batu balobaka ya solo te. Réponse ba situation na o Yesu mutaza nango. Yesu mutaza nango, hallelujah. Réponse ba situation na yo, Yesu mutaza nango. Tika bango bakanisa ne balingi, ko empêcher pe ko kanisa na bango te. Ata ba bengi osumuki, ata ba bengi ozandoki, komi tungisa mate. Mengana nina yebisa yo. Réponse à situation na yo, eza pa ina Yesu. Yesu yebi réponse wana. Yesu mutako peso réponse. Bango ba kopeso réponse mon côté. Bantoma bazolo bake asumuki ou bien zali ba parent na e. Tala batolo ndenge bazo kanisa. Apôtre de l'Éternel, sans révélation. Tala ndenge bazo kanisa. Mais Jésus lobi non. Yango na ina yebisa mutu moko na poko alelo. Tika nzamba sala obolamu. Gloire na nzambe se manifester na vie na yo. Ba disciple ba mitungisa maki ba mikosaki. Ba mikosaki bien aimé batu bazo mikosa pona situation na yo. Batu bazo mikosa pona situation na yo bien aimé toza live bolanda ba programme s'il te plaît. Batu bazo mikosa.
ba disciple ba milkosaki ba bungaki ba disciple tama ba disciple bazoloba nyoso ana nini poka kamuta biki samate po yesu pas décourager aloba tenenge za boya solo ye moko pena mtasumuka ba parana ye non yango na yiko biso na poko na lelo bien aimé Jésus lobi non pour na situation na yo Jésus lobi non pour na kana yo Jésus lobi non eza bandoki te parce que yaza mwana na ngai bandoki ba kokoka ete ye lisu na nga bandoki ba kokoko simba ete yesu mukite eza pe ba parents na ye baza bandoki te yo pe kana eza ndengwana ba momo zo passer ba temps zo passer ba situation so le kakati ndako na yo blocage ozomona wana ba difficulté nyonso na ministère na yo ozomona kola na tika nanga ministère o papa na yeko ebiso na pokwa lelo nzamba benga yo nzamba poni yo kotika te na yeko encourager na pokwa na lelo Jésus alobi na yebisa yo mtozo landa message a pokwa na lelo atozomona nete zo simba te continuer message à lelo za pona o mosai na nzambe ozo landa ngai na pokwa na lelo continuer kotika te continuer parce que nzambe akomonisa ba zèvre na ekati na yo misala na nzambe ke mimonisa ata aux aveugles ata ozomona gloire nzambe sikote ata ozomona lokote ozomona nyonso eza fermé mais na lina yebisa yo ba question nyonso za nango wana na kati ya motema oyo moko zo se comprendre te parce que aveugle oyo bane ko comprendre te ce que muta tune question pour ni vine za boy na yebite pour ni na bota maboy eza bongo pour ni na bota mi noir eza bongo mais réponse wana eza pas Yesu Yesu habite hallelujah Yesu habite botika eza yete botika kopese ba faute na yako biso na poko na lelo ndenge na lobi oza ministre na nkolo oza ambassadeur na nzamba yebi azomona yo ko se décourager te surtout na mboka poto muta buko makolo te abuko maboko te telema serviteur de Dieu telema servante na nzambe salela nzambe eza en Afrique ozolanda ngai salela nzambe oza na péché te eza lisumu te bazo loka opete nzamba ebita na ye nzamba pasa ki deva aveugle oyo parce que koma ki tana ye et comme ko lobisa bato po ezata peut-être pe yo pe nongo za botana ye koki et comme ki tana ye bato ba komi ko loba pourquoi bato ba komi ko tie vina eka pourquoi bato ba tie ki vi aveugle oka parce que Jésus tema ki liboso peut-être yo pe bato ba komi finga yo bazo tchola pourquoi bato bazo tchola yo pourquoi bato bazo finga yo pourquoi bato bazo critiquer ministère no pourquoi bazo critiquer vina yo pourquoi bazo critiquer libala na pourquoi bazo critiquer bana na parce que présence en Nzambe eza déjà wana Nzamba ninga se manifester eza ki présence à Jésus et lobisa ki ba disciple parce que mutu ana zaki ko senga ba onka mbongo azana bezo le côté point ba côté na vinae point ba kipa ki vinae point ba to kota vinayo point bazo kipe vinayo point bazo loba n'importe comment pona yo pona nini bazo ko loba pona yo ko bota na oyo wana te ngo zo bota te wana zo lobisa bango kaka maladi ba situation bozana ngo nda ko mezo lobisa bango pona nini parce que présence à Jésus présence en Nzambe za déjà kati na yo malgré ba situation bozo passer na ngo ndako mais bato na libanda bazo loba kaka bozo bangisa bango azaki aveugle azo senga mbongo pese ka mbongo boleka o pona nini situation poli bakoti na vina poli ba occuper vina bango babala yo bala na otembe ba occuper ka vina ozana mobile noza calme tranquille mais ba okota ka na vina poza na Nzambe parce que misala Nzambe zo se manifester kalate ba disciple tant ba mona ki Jésus a telema ki libosa mutu wana ba yeba ki ke o tato loko atemi devant aveugle eza po aveugle mona tato loko atelemi devant mutoyo eza po muto vine changer parce que Jésus-Christ est notre médecin ale kaka bongo te sans asal opération ya maloba na ye sans asal système moko Jésus-Christ est notre médecin atika kamoto bongo te tango ba moni Jésus devant wana ba lobi te tato nga sa quelque chose tango ba bazo mona vina yo bazo mona ngo kangami na Nzambe bazo luka ba empêcher
yo bazotala balobi te nzambe na ye linga sa eloko moko na vi na ye nzambe na linga bikisa ye nzambe na linga pambola ye nzambe na linga console ye yango moni agitation wana na vi na yo. Pourquoi? Alléluia. Tango ba moni Jésus devant avec ba ki ko comprendre makambo ebele que changement nge kota na vie na ye que Yesu a quitté si grâce a na grâce toana que Yesu akobikisa que Yesu akosala eloko moko. Alléluia. Bahebaki que mutoyo to bana déjà ko empêcher to bana déjà ko loba que za masumu atika ikakaleka que za bakoko na ye atika ikakaleka solution biso si to zuyango déjà po ye patika mais Yesu akoleka te pona kanayo Yesu atika ki aveugle bongo te aleka ki kakate ta malgré bango ba pesi ba réponse na bango malgré bango ba kanisi o ba koke ko kanisa malgré bango ba condamner o ba koke ko condamner mais Yesu alobi non naza d'accord na maloba na binote. Yesu aza d'accord te na o bazo kanisela yo. Yesu aza d'accord te na place o bazo tia yo. Yesu aza d'accord te na nde bazo lobela o mabe. Yesu aza d'accord te. Alobi non, naza d'accord te. Toza na bino penser mon côté parce que même ye moko kolo likambo azo souffrir na kati ya motema. Banda bota ma bien-aimé. Abanda ko souffrir. Alukaka yeba pona ni na bota ma aveugle. Muta pesa explication zakite. Mais jour wana Jésus azaki wana apesa ki réponse. Alléluia. Na poko alléluia. Yesu wana zo pesa ope ya nona ya malamu. Alléluia. Avanti. Ayeba kite. Mi ba disciple ba komiko s'agiter. Batu bazo ko s'agiter pona vina yo parce que ba yebi ke victoire yangoyo loboko na Yesu yangoyo nenga kangami na nzambe na bango vie na eko changer bayebi yango moni agitation wana yango moni batu musu bapusa na même pembe nanga o kakaka lelo aza pembe nanga lobi ba bengi ye allo okomi kuna mais akoma kuna tendeni nazomona loboko na nzambe bolingi ko empêcher batu ti boko yako bamisusu komi bokomi kuna kuna bwe tala ba disciple ote eza ba péché bato masumu po ayebi ke muto tanga posa pembe na bassin na nzambe azozwa délivrance akoluka empêcher tala négatif Yesu ote eza ba disciple bite eza kaka ba péché ba koko ya ba parents na ye to yemo comme ta sumuka Yesu zo mona ngote bamba kasa Yesu ko dia ndenge batu musu ba mesana tango ba otonga basai na nzambe bazo finga ba makambe bele to ba otonga bana na nzambe babike moso na za misela mabe il faut ko yeba koloba non que Saint-Esprit katinanga a convaincre nga makambo zo lobati que bato baza vraiment ba saint homme de Dieu mutu o to zo loba o aza mwana nzambe. Alléluia. C'est ça. Yesu alobi naza d'accord na pensée na binote. Eza bongo tende bo kanisa, eza bongo tende ba okanisila yo. Parce que nzambe na yo a telemi na poko na lelo. Alors Jésus-Christ a sali système abondeli pona mutu o apakoli atie so ya tie mabela atie na miso alobi na ye kende kosokola elongi na yo. Kende kosokola elongi na yo. Kende kosokola elongi na yo. Aveugle akei ake kosokola elongi na ye. Ake na mai po sokola elongi na ye. Bien aimé, aveugle on atanga kendaki mutu moko kene ko accompagner te po bayeba ki ke simba lango te. Mutu moko te kene ko tika ye po yeba ke ko simba te.
Bazaki trop sûr que makambo yeso salio esimbate avec le nez a obika ndeni babosene kaza Jésus-Christ notre médecin lelo kanayo après prédication na ko bondela ezala nini ezali nzamba ko sala yo ngolu nzamba ko bikisa yo ezana kamo kote yeso alemba nango naloba ngo toujours zana kondima tango koti na programme oh zana kondima nanga ko compagnie mutu te babika keneka ko sukula longu kuna ninga za kuna kutu tondimi na biso teke makamoko esalama ha metanga komi kuna asokole longu ndenge yeso ayebisa ki asali kande yeso ayebisa ki mi se fungwami amoni nkembo na nzambe amoni makambo abanda ko komona te yona na biso na pokwa lelo kaka nengo za wana banda ko vivre nkembo na nzambe banda ko mona makambo banda ko mona te banda ko sa makambo banda ko sala te nzamba visiter na kata ndako na yo soko za malade obikisama ozana ba problème ozana kimia te nzamba peso kimia nzamba conseiller motema na yo nzamba sunga libota na yo nzamba pambo ya libota na yo lelo ko mona misala na nzambe yesu abi nyoso o azoleka nango ba temps passe wana nyoso leki nango ezalaki ne po misala nange monisa makati na vie na ye yangwana lelo pe misala na nzambe zo monisa kati na vie na yo na yaka na prophétie oeza prophétie pona yo ondimi ame esala mabongo ekekokisa mape na vie na yo na kombo na Yesu parce que biso so ba vie na biso changer c'est la parole liloba oyo nde changer ba vie na biso donc tant on continue na programme ozo ndima amen ozo partager ozo ndima amen yebaka ekosala mabongo parce que ba témoignage ezali Yesu alobi kende ko sokola longi tango akei azongi mise fungwami bato bayeba ke kala batali batune za yote alobi oui eza penza ngai bamsu babosanye ye ya expliquer ezanga lelo zo luka nzambe bato azo kipe te bato mingi bayaka pana nga baza ba situation difficile bayeko luka nzambe wana mutazo kipe te mais tant que nzamba ko sala ba pele bandi tant que nzamba ko bikisa mutu wana babandi ko kipe mutozo souffrir mutazo monoté tango mutozo na 10 membres na église mutazo monoté mosala nzamba ozola nanga na poko na yo na vraiment ko consoler yo ozana 20 membres na église bato ba monoté tango ba koma 1000 2000 et comme que asimbi kiss eza péché asimbi magie tango ozo souffrir mutazo monoté tata au devant Jésus ba kipa qui était tango yesa lobine ba makamo asali ba système na misu kende ko sukula muta kipa qui était muta compagnie écoute te bazo kipe écoute te mais tanga zongi batu bakomi ko tuna ye obiki ndenge nini batu bakomi ko luka ba yeba eleki ndenge nini esala ndenge nini batu bakamwe bien aimé nde yango na nzamba ko sala na vie na yo nde yango na nzamba ko kitisa ngolu na libota na yo na ebike azan nzambe oyo abongwani te akosala pe na vie na yo batu bakamwe tango zo sala te mutazo mona ngwesa normal mais tango ko sala et comme aze musala na ndeni ni tango zo tambola makolo ba mona ngwesa normal tango zo souffrir eza normal tango koma na ba Mercedes na yo comme akomi na ndenge nini ndenge zo bota te bazo sepela mais tango ko bota ba mapasa no boti kata aboti ndenge nini tango aboti ndenge nini tango azaki na présence ya Nzambe ndeta Nzamba saki makam abali ndenge nini c'est ça papa oyo atosaki maloba na Nzambe nde na lobaki atosaki maloba na Nzambe andimaki amen ndenge ozoyoka nga lelo kokasa te beneme molimo na Nzambe azoloba nde na telemi bo nde na vani bo na oloba molimo na Nzambe azoloba tango ozoyoka maloba na Nzambe na pokwa na lelo olobi amen eke sala makaka bongo kaka ndengo zo ndima kaka ndengo zo sepela kaka ndengo zo loba amen eke kokisela yo kaka bongo na tango souffrance ndengo za na ba mona ka batute mais tango Nzamba ko salela l'homme de Dieu servante na Nzambe parce que nazo senti na lobela biso lelo Nzamba ko salela o ko banga te ko mitungisa mate lelo ba bengi aveugle
Ato zangi mukanda za serviteur de Dieu. Nzambe azo peso mikanda semaine on a bani ko prophétiser. Kaka siko zali wana. O zangi mukanda zo mukanda na semaine o babenga ona kombo na Yesu. Yo o za maladi na minute oyo Yesu Kristo azo bikisa au nom de Jésus. Jésus Christ notre médecin. Abani ko sunga yo. Yo zo kanisa mingi. O za ba penser mingi o zo kanisa na motema no. Nzambe wana kangola o. Abi kende ko sukula longi. Tanga ke sukula moni. Vinae et kamusibat. Bien aimé, pas si nyonso, il y a des choses oyo nzambe a permettre kana ba vie na biso. Et ça na ba situation mususu nzambe nde azo permettre na vie na yo. Ba malheur muso kote na nzambe a permettre pour se manifester, pour se manifester na kati na vie na yo, pour omona nkembo na ye, pour misala na nzambe se manifester. Et ça na ba malheur nyonso te mutezaka péché. L'homme aveugle oyo. Qui est le bitin ça y était. Ya on a bitika ba condamné yo. Tika ba loba oba koki ko loba contre yo. Mais ceux qui okangami na Nzambe, Nzambe ko délivrer yo. Tika ba finga. Tika ba kanisila o mabe. Mais on s'attacher na Nzambe. Lokola ana s'attacher ki na Nzambe. Nzambe ko tika ote. Malheur nyonso, ba problème nyonso. Oh, et ça que péché. Non. Il y a des choses que nous allons permettre. Bah tout ça va condamner. Va condamner bien aimé. Problème ici. Joseph na kati ya libulu. Tanga zaki na kati ya libulu. Ezaki péché. À cause du péché, Joseph nazaki na libulu. Joseph nazaki na kati ya prison. Ezaki à cause ya péché. Tango mutanga uta Joseph na kati ya libulu. Abi libulu mulai Joseph se retrouver na kati ya libulu na place moko inde na lobi ayeba kite moko. Soko tunia bana ebite poane. Soko tunia avec le père bana ebite poane. Otuni ana bana ebite pona ni ezolekela ngabo. Joseph na kati ya libulu soko mona ke wana lobi. Masuma Joseph emimoni samite. Ezaki ndepona bas œuvres de Dieu. Emimoni ça et se manifester na bomo ya Joseph pe na libota na bango. Joseph a péché quitté. Daniel na kati ya libula bakosi a péché quitté. Shadrach Meshach na kati ya moto ba péché quitté. Mon Seigneur Nzambe. Mais ça na Nzambe zo se manifester kalate na vie nao. Nzambe loboko neso se manifester kalate na vie na yo. Mwana na Nzambe loboko na Nzambe zo kita. Tango ba difficulté ya kamakasi nde tango na Nzambe ko sala kalate. Tango batu ba mona ki bango place wana na ka wana na ba moto wana. Batali balobi yenda sali sum. Tika bango ba critiquer ba loba sali sum. Tika bango ba benga yo moto masumu. Système ezaka moko. Na bango. Na Daniel. Bakita na libulu ya bakosi. Total nana ko bima vivant. Total nana ko bima vivant. Système ezaka moko. Bango ba santu. Sans péché. Na muto Nzambe azo préparé. Na muto Nzambe ninga salela. OK. Balanda Daniel na libulu. Daniel na libulu, bango pe na libulu. Total nana ko bima na bomoy. Total nana ko bima na bomoy. Bien aimé, ba critiquer ministère na yo, mais ko bima na bomoy. Oko bima longi. Oko bima muto azana victoire. Ba critiquer yo, mais ozana kati ya prison. Lokola Joseph azali na kati ya prison. Ozana kati ya moto. Lokola ba Shadrach Meshach Abednego. Mais okobima
sans ata suki na omoko te ke zika okobima. Alléluia. Okoloba nini pona Rachel tanga zangi ko tanga zo bota te wana eza péché. Okoloba nini pona Abraham na Sarah eza péché. Nzamba ebi pona nini? Nzamba ebi pona nini tant ozo passé. Nzamba ebi tant nini ozo passé nango ya kolela ya pasi ya minyoko ya souffrance ya maladie. Olali peut-être na mbeto ozolandanga oza na kati ya programme Jésus-Christ notre médecin. Na ya kande ko telemisa su kondima na yo. Alléluia. Bako lukayo muto batali balobi non. To kamwe misala o Yesu asali na vina ye. Est-ce que ça yeto eza yote nde bakomoka mabana nga misusu? Est-ce que ça yoto eza yote? Bakomona baona ba fete bazokama babi est-ce que ça yote eza yote? Abi oui eza ngai. Nzamba sala ngo pepai na yo. Batanya sozo le kawana ya pasi wana. Lelo lokwa servante na Nzambe. Na ekoloba ke sili na kombo na Yesu. Ndima ke Nzambe wana za na bomo ipa ko sala. Bakama ki vi ya papa o ane o nazo ko déclarer pona yo. Vi na ope ke kamwisa mokili. Ba situation nyonso ozole kanango mabe na kundi yango lelo au nom de Jésus. Na kati na pasi wana kotika la wana te. Eloko ezo faire souffrir ezo si les otika yo na kombo na Yesu. Vi na ezo ko changer ezo koma moto mosusu au nom de Jésus. Koyoka ba penser na bango te. Koyoka ba parole négative abatute. Na lobaka ngo toujours. Koyoka yango te, mais yo réponse n'est pas Yesu. Yesu alobi alinga se manifester. Ben misala na ye alinga sala yango kati na yo. Azoko se manifester ba œuvre na ye epai na yo. Ba œuvre na ye ko se manifester na vie na yo. Ezali kambote Satan simbi yo. Oza mwana Nzambe Satan simbi yo te. Oza mosai na Nzambe Satan bokoko kako bloquer te. Yesu alobi non non non. Yesu ayebi singa ina yebisa yo non pona makanisi ozokanisa. Non pona ba penser à batu o ba kotisi yo. Yo poko mi kondima peut-être tata mwasi na biso wana mutasala nga boye ye muta blokanga na ba professeur bimaki na yako bano longola komba tata mwasi lelo za na lobiko na yo. Peut-être be ba parents na ngai ozo benga bango susu te yo mto yo kinga lelo benga papa na o benga mama na yo senga bolimbisi nzama ko kitilo grâce. Peut-être ezaka bango na bango te lelo yo mto landi ngai lelo nzamba permettre yoka eza ba œuvre de l'Éternel et que se manifester na vie na yo na kombo na Yesu. Naza na besoin de témoignage na opona ebike nzamba zo sala kati na yo. Lelo na yena message à prophétie pour na yo. Na na besoin de témoignage na yo sengeli yo témoigner. Makamo nzamba zo sale la yo. Na pokwa lelo nde tozo bondela. Okomona loboko na Nzambe. Nyonso ezalaki akokufa na loba ngo toujours ezalaki akobeba. Ezalaki akokufa eza po esekwa. Miso ezalaki akokufa emonaki. Libumu oyo bana kokoka kovandisa mwana te evandisaki. Maladi nini elembani na miso na Yesu. Yesu atala maladi anga lobakenga na kokite zate. Oza na kati ya programme Jésus-Christ notre médecin. Oya ye po kangola yo, oya po consoler yo. Bien-aimé ata situation ezo troubler mutu na yo, mais simba Yesu akopesa o victoire. Apeso victoire na pokwa na lelo. Tala Lazare akufaki, mais Lazare asekwaki. Yango na yebisa mutu moko. Bato makamza makosale la yo ndenga sala kitata oyo bato bakomi kotuna eza yete bato bakamwa kiye ndenge penza mazo sala la ane oyo eza po bato bakamwa yo oyo na sokumisa Nzambe parce que bana nga mingi bazo témoigner bato bazo kamwa ba vina bango. Bible lobi na mukana na Jean chapitre 12 verset 9. Tango Nzamba sala ki Lazare, tango Lazare asekwaki, tango Nzamba se manifesta ki Yesu a se manifesté ba œuvre na ye, ba œuvre Jésus et se manifesté ba œuvre na Nzambe et se manifesté kati na vie na Lazare.
Lazare tanga sekwaki. Bible lobi na biso na mukanda na Jean chapitre 12 verset 9. Batu bakoma kiko kendeta la Jésus. Pona Yesu azanzambe azoteya azobikisa matu. Mais Bible lobi le susu batu ezalaki kaka Jésus te babandaki ko kendeta la, mais babandaki ko passer kuna pe pona Lazare. Pona Lazare. Multitude ya foule ya ba juif et bandaki kolanda Jésus. Kaka Jésus kaka te, non pas seulement à cause de lui. Bazolanda kaka à cause de Jésus te, bazolanda kaka Jésus te, mais aussi pour voir Lazare. Oyo azalaki akokufa pasekwi. Ane oyo ezana batu mususu. Soki a une église ezalaka te po ya koyoka maloba na Nzambe. Mais ezala pe po atala misala oyo sasali na vie na yo. Po akumisila ngo Nzambe. A cause ya misala wana. Bible lobi batu bakomaki koya pa ya Yesu. Mais zaki ka pona koyoka Yesu te. Mais zaki aussi pona kotala Lazare. Lelo na poko na lelo. De batu bakotala aussi yo. Grâce ke kitela aussi yo. Lipambole ko kitela aussi yo. Miracle ko kitela aussi yo. Délivrance ko kita aussi na ndako na yo. Basi o babota kate bazo bota aussi le comme les autres. Balobi misala ya Yesu etindi bango balanda ba juif bazolanda Jésus, mais kaka Jésus te aussi Lazare. Oza Lazare na poko na lelo soko zaki mokufi na poko na lelo sekwi bato bakoya kotala nkembo na Nzambe na vina yo. Bato bakoya kotala makambo Nzamba saleli yo. Bato bakoya na mboka oyo kokumisa Nzambe na yo na kati ya Swede parce que bakoyoka sango na Nzamba saleli yo. Bato bakoluka yo partout kokumisa Nzambe pe kokutana na yo po batuno ba question ezalaki ndenge nini asalaki ndenge nini bakoya po bakokamwa vie na yo bakomona ke vie na ye changer. Bible lobi ba yaki kolanda Jésus bien sûr Nzambe na biso mais ba bi aussi te kotala Sephora parce que bakamo Nzamba saleli aussi te kotala chérie na apôtre Dido Likenja parce que bakamo Nzamba saleli aussi toyeka kana Swede kotala ba serviteur de Dieu wana po toyoki makambo Nzamba saleli bango ndenge ba yaki kotala Salomon na makambo Nzamba salelaki. Batu baoti musika na ba reine de Seba ba ekpeka kotala aussi makambo Nzamba saleli. Bien aimé na pokwa lelo na eko ebisa oza moko ya ba aussi wana. Ozana kati ya ba aussi yo. Toi aussi Nzamba ko salela yo. Batu bakoya na église abongo ni motema pona mibikamo Nzambo asali na vie na yo. Nazana bana mingi bazana ba témoignage. Bazaba aussi ya na pokwa na lelo zala moko ya batu wana lokola Lazare oyo wapi akufaki metanga sekwaki batu balandaki ka Yesu te mais balandaki pe aussi son serviteur pour na témoignage pour na koyoka pour na komona makamuzamba saleli Lazare lelo pe batu bakosala ngwe na yo ane oyo batu bakoya koyoka yo batu bakoya kokumisa yo batu bakoya koluka yo batu bakoya ko ka témoignage na yo. Alléluia. Nzamba mona esiko zalo le futa yo. Na ile message pour na ko encourager yo. Na baki na programme oyo Jésus-Christ notre médecin. Eza programme ya mitema. Parce motema ekomi na suka. Ye ko pomper le susa ye ko pesa force. Na pokwa lelo na lingo zo esengo na lingo longola mawa na lingo longola ba pensée négative wana zanango même pona bande comme susu longolango parce que Nzamba linga sala aussi na vie na yo nini tungisi yo nini zo tungisa yo kozala condamné te pasi nyonso nde na lobi wana eza kaka teke parce que oza na péché te toti omona te Joseph na libulo ezaki masumu
Jésus na croix. Asala ene. Nzamba linga ko se manifester ba œuvre na ye. Alobi oui. Na ko se manifester. Ane on nzamba zo se manifester katina yo. To komi na suka message na biso. Na lingi kola pambole langa yo. Ozala mobali pe mwasi esengo. Ozala oyo alongolaka souci, olongoli souci kei. Tant on continue le programme on a le bango bossa na souci. Ah ça 100% Jésus. Au koti awa. Nzamba zo mona yo. Et le koso le samote manayo. Nzamba ebi ango pesa o. Solution nango. Ba question oza nango ebele, ba point d'interrogation belé. Réponse eza pa Yesu. Lelo Yesu abina yebisa yo. Misala na ye e bandi ko se manifester na vie na ye. Yamba grâce wana sikozali au nom de Jésus. Alléluia. Oh la basanta kaya baba. Yamba grâce wana. Oza béni, oza yakobiki samatika na pambola nzambe pona yo. Kanga miso sikozwami. Ndeko moka tuna kinga lobi. Malgré tout si c'est déjà une mission. Abi, ah, Jésus-Christ, notre médecin, a occupé Kobi ça. Oui. A Kobi Kisanga na situation na zone nango ya Mukongo passe. Oui, ndeko na ebite soko za ozolanda biso. Jésus-Christ, notre médecin. Eza kati na volonté na yenda bikisa yo. Bandeko nyonso boza malade to bandi ba programme mususu asika. Voilà la situation à mingi ya pasi ya difficile bozo mona makamazo simbate afana bondela benga luka biso so oza na Stockholm oza na Suède yaka na église to bondela pona yo yo oza musika oza na France ba passe belé kanga miso siko zwami même si oza na Suède oza musika mo akuta na biso zate kanga miso pona zo bondela molimo mo santo azo toucher siko zali. Maladie aux anango basioso zango na ebité mais ce qu'on a pembe na oza na verre ya mai okozwa verre ya mai nazo bondela nzambe et que mai wana ta nazo si so bondela omeli yango omona grâce na nzambe belé na bomoyi na yo. Seigneur topesio merci pour za malamu na pamboli pour na message pambola ba bien-aimé o balandi message apoko na lelo na kombo na Yesu. Nzambe bandeko nyonso basimbi mai o batie mai na ba verre na bango na pamboli mai wana pe na bongo lango na makila na Yesu au nom de Jésus afin que tango bazoko melango ba bikisa ma maladie e bimakati na bango na kombo na Yesu bazala délivrer au nom de Jésus. Seigneur le grand Dieu de la Bible na pamboli na poko na lelo bandeko nyonso baza malade ba o bazo souffrir na bengani maladie wana au nom de Jésus ba o baza na blocage na chasser esprit à blocage wana au nom de Jésus na kombo na Yesu milimo na kufa etika batu au nom de Jésus souffrance nyonso etika batu au nom de Jésus mais grâce na yo accompagner bango na poko na lelo nzambe message ototi koyoka na ebike nzambo répondre biso tondimi ete ba réponse na biso ezwami nde na monoko na yo nzambe merci parce que au fond de la porte pe obikisi pe opamboli pe consoler biso. Merci pour na butu na lelo. Merci parce que oza nzambe. Merci parce que oza bolingo. Merci Seigneur na nyonso sali pour na biso na kombo na Yesu. Amen. Vraiment que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Lola emona yo. Lola efuta yo. Nzamba pambola bandeko nyonso balandi biso. Ma sœur Dorcas nzamba pambola yo. Les vraiment jour moko spécial pe. Ponanga sœur Fali, sœur Béa, sœur Sylvie, que Dieu vous bénisse. Nzambe amona bino lole futa bino. Nzamba tika bino te sœur Godin nzamba pambola bino. Nzamba pambola bato nyonso. Sœur na biso grâce. Sœur grâce et lambi nzamba pambola yo mosakoli mete nzamba pambolo mingi mama nanga. Vraiment que Dieu te bénisse mama na biso mosakoli na lingio mingi na bolingo na nkolo molimo nange sepelaka na yo makasi mama mete mosakoli ya tango oyo
vraiment nzambe amona biso lole futa nzamba pambola papa Victor Mukendi ceux qui n'a prononcé ma belle limbisi maman Caroline que Dieu te bénisse ba serviteur de Dieu nyonso balandi so na poka na lelo lole futa biso et mona biso nzambe abosa na kokanisela ba o nyonso abosa na kokanisa biso te na poka na lelo akanisa ba o nyonso balandi biso na poka na lelo na yebi ke grâce na nzambe zo couler toza na kati ya programme na biso Jésus Christ notre médecin o wapi ayaka kubikisa tango nyonso toteyaka ezaka po mutu moko azala consoler ezaka po mutu moko abikisama na yebike na poko na lelo nzamba consoler motema no nga na yebelo ko ezotungiso te na yebelo ko ezoleliso te me nga na yeli ka message ke nzamba lobi kolela susu te nzamba lobi zana kimia nzamba lobi azosalelo bikamwa nzamba lobi azodélivrer yo nzamba lobi année oyo eza année ya victoire pona yo kolela te kokanisa mingi te na lobango toujours makanisi pesaka souci makanisi pesaka non makanisi pesaka malade souci pesaka malade yango wana eloko na ina loba kokanisa mingi te kozala mutu kokanisa mingi te tika bango bakanisa oyo bazokanisa mpona yo me yo réponse na yo eza pai ya Yesu longola bapense nyonso ya mabe nayebi ke baoyo bazwaki kopo ya mai bameli nzambe epasali bango mpe bagrâce ebele parce que eza révélation oyo nzambe atalisaki na poko na lelo bien aimé longola souci bosana bafacture bosana baproblème nzambe aza na projet malamu mpona yo nzambe apambola vraiment bomoka mboka comme d'habitude nde tolobaka mosala kitoko azosala nzambe apambola chéri nanga porte dido likenza na basoutien nzamba pambola bana mepsa ba femme engagée nyonso o bazolanda pe bazosoutenir maman Sephora communiquer zali dimanche toza na culte à partir à 14h puis 16h30 na Egdal eza journée moko spéciale to bondela pona bandeko eza culte spécial donc invité batu yo moko zangisa te to bondela pona bandeko to bondela pona bana to bondela pona basi ya zemi parce que nzambe apesa ki révélation wana tango yebo zana zemi ozana ba problème ozana bana yaka na bango to bondela pona bango parce que za révélation o nzambe apesa ki to bondela donc dimanche ko zangisa te na culte na Stockholm eza journée ya prière délivrance prédication bénédiction to ko bénir pe bino eza culte moko spécial 14h juste 16h30 na Egdal to changer to za susu na friange te to komi na Egdal donc ceux qui obungi numéro de téléphone eza wana okoki ko benga maman Sephora ou bien apôtre Dido ou bien obengi bomoko mboka papa na biso momo akotalisa yo esika biso tozali soit ndenge ne okoki kozwa biso nzambe vraiment apambola yo mutolandi biso nzamba pambola maman na ngai Pauline chérie ya papa na biso momo na soutien na msa munene bozo sala nzambe abosana te ko batela yo pe libota na yo parce que na lingi yo mingi ko bosana te ko partager message et sunga batebele za na lokola esclave wana na ndako na man malgré moi na muke mais apesi quand même information o ebikisa ki batu ce que sali bongo nzambe pe ya lola akopesa oza posa motema na yo nzamba kanisela biso buteza malamu pona biso tokuta nsu na live na biso dimanche à partir ya 20h30 que Dieu te bénisse pambolama pesa moi si esengo pe mobile esengo na kombo na Yesu